Baba lang nyoso. Ah bon? Pas kofi côté balang nyoso mokila lobaka. Net mikolonde pas kofi à côté cours ya langue ya cours d'histoire ya chinois. Ando lobaki chinois. Bino ba malembe te na famille na bino hein. Au moins ni maman sita nga bengi après répétition. Mama ko na yebisa yo aloba. Na mona ba mama, oh mama gangue la mwana boy. Mama loba naka bakali tu vois, tu es mon fils. Quand tu passes à la télé, quand tu fais tes lives là, il faut faire ceci cela. Je t'aime beaucoup. Aza pe na douceur. Maman si na mona ko die makasi te. Depuis na botama na mokili na mona moi sa douceur lokola mama cité. Moi si nanga ko swani sangali kamunke bo ko loba mais mama si. Mama si azana douceur moko so zoloba. Mais na clip Ikea na mone kanda azo bois cachenette na gauche a scénario. Mama Congo otali répétition auto les quatre ndazobina. Kobina na so ye hippodrome c'est que to sepele. Na yebisa yo mama kobina hippodrome. 243 pardon. Au moins hippodrome. Oza célibataire, oza la moisi ou mobali, yaya, soko zu mobali te so monga na nzela betanga. Bana na ba 15 ba gozala. Batu ba benga tonto bakali, est-ce que comment tout ça bueno, bazo tout na likam, est-ce que il y aura aussi des célibataires qui vont venir? Yaya. Mais si ko bo abina penza bongo na hippodrome, oui que faut bo la tepe robe moko ya genre ba ya ba Shakira. Te wana ba genre ba Shakira sa omoni azamwa salibala. Makambo ya scène eza na kabalibala te bonzo ta mama na ngemu na ngam na ozala nazo batala ta robe mulai mais feza robe boko sikoyo ya sembe poko bina wana emona oyebite jana ka pona bina wana obika bini bakadi mama na bina leze oyebite te mama na ngana hippodrome alors ta omona ba robe na bonde na détailler azama asa biso surprise à surprendre biso. Yaya, robo mama si akolata wana. Pardon. Ngaka danse wana lobi. Wow. Mama Congo danse wana. Mama Congo ça promet hein. Omoni hippodrome wana, nazo yebiso kangada tsanelo. Papa nanga beta ba concert, mais concert à hippodrome. Na poto depuis ba concert e beta ma concert a bongo betinante. Mais na yoki pe côté mususu sika pe ozawana. Kota ba spiritas boso mba billet te lokuta wata tikali na 4% na moni extrêmement na page mobe balobi ba landango te wata tikali na 4% pour ça la sold out ba billet zo kine wa concert wata le 24 mai ba billet zo kine wa kitoko après ça le silisi na wata wana c'est que ezaka la costume tayo kosa te sodo sisi na wata to ye Belgique na yagola kuna kututika kuna masole se fanda bagola babina ngata ba bengana ngai me babike balinga kanga te bagola ba ko bengano te te babaki te bakali to linga ko te meka bango moko ba fan nanga bagolwa nde bamo bayebi mutu ofo ba bengana po concert wana beta kitoko te bagola bana oyebi Karim bakitisaki na mutuka ya yagola komo nino tangi wana ngana tangi mutu wana tunanga nini tuko marque auza oya marque auza zoya gouve le golo zoya gouve pas zoya gouve pas zoya trésor européen zoya azoya bon agoya kasi eza omoni comme ça concert a été ngana ola rabaki alata ba chemise mobo ya la net ba robe eza net robe mais chemise parce que ma dodo ngasko na olata bilamba omoni bilamba ya la net imperméable net ma yungulu boy net moustiquaire na kati scotier l'autre côté omoni comme ça velu non parce que ba poil bimi na ma douceur wana olata bongo na era en tout cas bakali yango ya concert ya oluka basi te naza occupé déjà ngana koza luka suka naza occupé bagolo esi batondisi babillet bagola bakenda na makambo bien ata na même jour babotondisa eza problème te bagola
Babie pene ke de bien ya bagolo ke nango bien. Non, toi c'est la chose aussi qui concerne Yawata après to bani mamba ya gola. Toi aussi ça nan mamba ya na Wata. Au moins comme naza attaché de presse à Wata, toi aussi ça nan mamba ya Wata. Babie faire ke nango bien. Bosokola Wata na maya Mungu j'espère. Mama Congo Wata kosimba mususu na banjoto ezoya Wata na problème mon côté au babo sokolé na maya Mungu parce que Wata omoni ba artiste musicien esenga te ke mutu nyonso to ya asimbi koto ya na mwa botutu Mama Congo moni promotion concert yamba ya mama be tozi mama kingabwa te poza na botutu osoyoka biso so do sisi makambu 2025 promotion liboso auto sala ya concert za Yaya 2026 pardon 2026 promotion Yaya Stade de France kasi ngane na sa liste pour na bato ba sa promotion Yaya ngai Yaya bakali na yobi yo na Sara na era 2025 oyo na okoka binote hein kasi nene ya pe 2025 ko elingi magena afuti nyongo ya nani te mais 2025 pe elingi ya kofuta Mama Congo yo de nabi te ka ofuta ta prometa ki ofuta nabi mais mage nyongo 2025 esali pe bien omoni 2026 liste songo yo boyina bongo sa promotion ya ngam na osala liste wana en tout cas 2025 koyo franchement son nabina sa classement ya bato penza ya internet bas ko chango kitoko musale zoke kitoko mage ko moi ba ko soit des angate en tout cas era bakali Sarah Nene ya en tout cas 2025 et ça libino bien. Merci. Donc Tibo et 2026 c'est ça bien. Merci. Mais ça Nene avant qu'on soit ça era problème te mais avant 2026 ça c'est ça non. Mais au tcheka biso yo mo pe o michete na yo pe na Chantal. Ponga yi na ngamtuna na bosani bola. Na bosani bola. Na Chantal bola bakali lo mama. Ah oui na boste en tout cas Chantal non, Chantal 2025 qui était Chantal non. Asal analyse bien Chantal bola. Kitoko. Tout analyse ya muta 11 personnes na salle abeta ki en propre. Abeta ki on kitoko na analyse ya famille ana kuna na Congo. Moi si moi komenga Mama Congo no bakali franchement nana besoin ngano to bala nana bi ko bala na ngwa la kabe to lingani na nutemba moto bala na boya ki na ngai na boya ki Mama Congo na lingi ba jana te pardon biso to ba jara bato to la fidèle ko bala na sikote zana no na célibataire faut zana no papa na yaya babala po yeti sinon te za bien te. Faut papa na yaya pe abala yo yebike bazana basi maintenant babala te faut babala mon ma beno baby ça na baby c'était na bi yo koki ko bala va bango te ko bala ça veut dire monsieur le maire kozana moi si ya ko rumela oui ndeti yaya za lango de alibala mais ko confirmer papa pe ko bala na to mona te non yo kala besoin information papa dia c'est bon kala depuis kala yo témoin papa bala kala ngam no ebisa tikako yo moni ngola lobi na okengando za maladi nzimela eba uti ne bale papa bala kala ngam mona rwam na lobi papa bala kala omoni Mama Congo kanga data lelo soko yoki ke bakali abali osala mariage nangana pona era omoni era aza mobulu abasi era aza mobulu abasi pare balinga te pona pare te muto aza mobulu abasi papa nanga na solaki na yabi nanga mais bakali pourquoi tu veux aller plus loin je suis avec maman yaya abala coutumier ok ezaka libala maman kasi coutumier eza libala ti coutumier te fait libala donc yaya bala ngape papa nanga sala nyonso wana papa bala nana ba preuve ma nyonso tout c'est vrai papa bala pena bakali sokomo lo babala abala ki avant divorce ou après divorce te wana to sola on a privé mais yebaka ke papa bala papa bala pena Mama Congo yo penja Mama Congo mutema bakale bimisa
Ah, yeli we ba masola papa na simananga. Ah. Bakali babi yo mto silisa succès ya Yoruba. Ka o sopa. Ya mwa sila yo kana disu. Nazo ye biso obi bakali ko mela Yoruba Obi bakali komo sisa Yoruba. Na ki su komba ngo lelo. Akoma wapyo. Ah, dina pensa. Bakali. Ngatem na lobby, eza news. Okay news na. Bakali na ndalo ba sopa ba plan. Bakali be osala Yoruba ba pe moko. Siko tala yo bongisa na yaya. Na ba warrior. Bakali. Ebi yaya. Sopa ba plan, sopa. Tasi ke memi mutu. Sopa ba plan wana. Bungalo, mutate na bungalo kaboy. Rendez-vous n'est pas manqué lobi boye belé. Yoruba bungalo makasi. Ebi warrior moko warrior moko komelinga bi Bakali soko zala ki occupé te franchement ngande na bala comme bongisi na yaya. Na bi wana yaya na ngai. Yo katinga na yaya na ngande to aboye. Les linges sales se lavent en famille wana yaya. Nazo ebisa yo. Otine na bungalo. Mikolo aza kote wapi. Mikolo na mo la sona la muki nzemba yaya. Nazaki na retaf na rattraper yango. Bakali pourquoi? Bakali tika na yaya. Bungalo wana. Nani yayo rabo? Oyo zokanisa, Yoruba pena ayeba kiteke nga nazale ka yaya to bomsa kaka. Franchement na bandole bisa ekolanda Bakali te. Afinga tingati. Oh mama mukolo, amwete mukolo bi makamba solo. Atana na ko sana nga Yoruba. Voilà, ça atana ba reteni. Et alors Bakali yo zale ka yaya zoko sanga. Yoruba panda kana na taxi à jaune ya Côte d'Ivoire. Banda sala live ya na kati ya taxi na Côte d'Ivoire. Tilelo, destination inconnue. Bakali yo pena fala azalata alo bataille no Bakali yo zale ka yaya un jour ko boni c'est ma na famille. Bakam na bino famille na ko ta na te yaya bomela nga motute. Lelo oyo stade de France yaya nga na sa promotion le ka yaya. Bakali yaya bonde na komi lo fundu pona komba. Comment lo fundu banda bo bongisa na yaya. Na koma ka semta benga allo c'est qui s'il te plaît? Non, s'il vous plaît rappelle-moi après je suis au téléphone avec yaya. Sopa ba plan. Pourquoi la moni vidéo moko téléphone yaya zo sonné. Atuni c'est qui balobi c'est ton frère Bakali. Abia Julie je rappelle dans 2 minutes. Omoni yaya. Yaya Yoruba yo ki makambo yo. Yaya comment on benga 2 fois 3 fois par jour. Na yoki yaya non na vidéo. Azo ça la vidéo, c'est comme c'est ton téléphone sonne. Papa, papa ton téléphone sonne, c'est qui? C'est qui? Tu dis c'est qui? C'est quoi? Les qui doivent moi sabi, c'est ya Bakali. Abi non c'est Bakali. Abi dit yaya. Abi c'est ya Bakali dit je rappelle dans 2 minutes. Ngabi Yoruba ko kufa. Au moins il m'a kamu. Oui bitanga rappela ki ngai. Na benga ki yaya potanga ina otamula na mutuka na ya 1 million wana. Po mutuka na 1 million. Kasi jour ngo yango wana. Kasi tanga yota mwana nga na benga ki yaya pona féliciter yaya ki na Kinshasa mobimba na mona makamba bongo te. Yaya zota mwana mutuka bat baola ndena sima lokwa batu bake feti. Ba misu ba toucher ka mutuka boeta mo sona mutuka kange na nzoto. Yaya c'est kaka bien. Yaya c'est kabi. Bakali, na mona c'est le plaisir otuninga atuna ki c'est qui? Oui atuna ki ko atuni les qui moi si c'est qui? Abi c'est Bakali ya lobité c'est yaya Bakali. Omoni yaya za prêt à ko benga na bambolombolo na et puis bambolombolo moni ba ofinga ngana bakala lukazo a place pa yaya na da mwana roi wana yaya. Mozaki dia na place kuna bangonde Yoruba nda yeba kite na esa ki Yoruba tika ozo kota nzela mabe. Kama ndenge siko bungalo bibela ali moi conseil à yaya. Exact conseil na mwasi na nga place mokileko mwasi na nga plateau matane na yaya mtaloba inanga copine moko ivoirienne ebisenga croisa ki Yoruba na Côte d'Ivoire babili bumezi esilinga bie ba fufa ya ba fufu ya belle sœur ya Bakali so manquer ye babi nana zapeka lokwa mama si lamba oyo wapi usala mabe fallait pas attaquer yaya yogo no attaquer yaya na ndeli yaya nanga
bakali babi kuna pe semeki no nana azaka lokola mama abino osalima pe mama kongo semeki na nga nana te semeki na ngai madame nana madame ok semeki no madame nana babi yorobo libumu ekiti babi pe semeki no madame nana kolamba o wapi nde moka na mama abino kolamba wapi ngabi soki yoroba kondise kazaki kolia tous les jours pa yaya bakali oyebike na orchestre yaya na nga toala na de nana toana madame nana et puis toana ma nana directeur Edi directeur Edi vie na ngai bosko yoroba kondi po anini kasi susi ya yaya ti yaya bengana pembeni na ye mais bakali osimisa moninga tushi po ani so pa ba plan nalingaki po yaya yeba nani nana kopusa na pembeni na yaya osaki bien asembo po yaya babanguna kitoko wapi mama kongo depo mati maladi na nge esili ba moko c'est bien surtout banoki komba yaya guérison pe ye en tout cas bakali na yane balingana makasi tala ngai omoni nga okobuma nga pona koma yaya na nga leki ya yaya okobuma nga pona yaya leki ya yaya nosa bajete namoni la tola za ba nouvelle yorobo la tola komi yorobo bauti kopimela ye visa na misu na nga tara tola za awa sarashu mama na nga yorobo omoni yorobo baple ememio mabe Sarashu yo olobai na biso zo ya Belgique ti lelo ye tengana era Sarashu ngo ye ta era ye era Sarashu conseil kazo ya Belgique ti lelo ye bon à train era ayande ana ifa to somba billet era sombelanga billet kasi te apiti tunanga ni Sarashu sombelanga billet train era za pe makasi na ba réserve ya ko prolonger ba chambre era ya billet kaka te era sala makamba Bini akani era babi pe kota ko prolonger ba chambre e posa makasi yepe o komi na difficulté à place ko lala benga kwa ko prolonger mbongo era esolola ke esolola pe sunga era ka somba biete komi suko talanga na jini moko mbongo era esolola ka kasi bosomba biyango te eza foti na nga te afocha era bozangisa era maloba era félicitation bona era bebe nini yango era bapimeli yorobo visa na lobi te na ina loba te na lobi te na osila na era makamba biye apo sopi baple ya visa era loba na lukasi te yo ya joli sombela ata train nazwa train lobi ti na somba biye nazwa train lobi oyaki na lifanto ok sara mema mwana bana vacances te Brian aza awa Brian aza na Tour Eiffel a sara za responsable Brian a commis Paris Brian na école na bango alobaka je pars en vacances à Paris avec ma maman